sila mukolo mama Oseka, sila mukolo mama Epela, sila mukolo Zidane. Ah! Nzamba omona bino obo luka oyo. Mena sepela na njoto asila malgré que na 60 ans aolata ba couper o bango bazana ba moins âgé que ye makolo na bango se komi na âge aolata couper te et c'est kembi et la seke bo ke pe na mikolo makasi bo na batu ba osenga bino ba passeport yo bo kata ba âge bongo eza pointe po bo beta pe balete et surtout ba youtubeurs ba loka solo mabe ato kangi yango ebi makaka. Po omoni makambo eza distraction ba konifati eza mamba falite po fali so ba konifati ba oswana autika contrat na été po ba konifati ba oswana. Brazzaville, Boya et Maramoueza. Voilà, dans salon, Cam's Beauty, pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shading pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia, Cam's Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basalo pédicure ma colonioso a tous les problèmes on ma le katana awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 avenue Ampère 123 commune à Bakongo. Ah na Bakongo to lo mabe o za Brazzaville ah pour la make-up à Péri et kitoko donc ça on espace là pour make-up de Salamara donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on connaît décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la casa Brazzaville. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boyae Maraboueza. Grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous nous recevez chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons. On vous dit un grand merci. Meilleur vœu, joyeux Noël à tout le monde, Batal Arabiso de partout au monde. Nous sommes Vérité News à télévision, Malika Mania officielle télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Je vous dis meilleur vœu, joyeux Noël, année bandek malamou. Toi qui malem lentement, sur mon compte déjà. Bajour Nami Sapi. Potokota 2024, je vous souhaite meilleur vœu de partout, meilleur vœu à tous nos fanatiques, meilleur vœu à tous les gens qui commenter pendant l'année Mobimba 2023. Commentaire à Kitoko, commentaire, on vous dit meilleur vœu, on vous dit joyeux Noël, bonne année à tout le monde. Voilà, je vous dis un grand merci. À la présentation, on retrouve déjà celui qu'on appelle De Karebashi, l'homme de Boya et Makamboezali, garçon 1m70 par choc à Kingo Mwambe, l'homme de Boya et Makamboezali. Je vous dis un grand merci. Mesdames, messieurs, je dis un grand merci à l'équipe technique est dirigée par celui qu'on appelle Yura. Il est cible son image cadrage. Un grand merci à toi, un grand merci à tout le monde, Batal Arabiso de partout au monde. Si la réalisation est d'accord avec moi, à vous faire la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à celle que j'appelle Malika Mania, madame. Bonjour. Au milieu, on va Kenny West. Ouais, qu'à Boisan, au Kara. Par rapport à Turquie, c'est bon. Par rapport à Turquie, on a Kindoki. Bonjour à tous partout dans le monde. Bonjour à tous les abonnés de Malika Officiel TV et de Vérité News TV. Merci à tout Balinga Malika Mania Maman et Bajimo Paradis Bansuka Nzambe. Je vous salue partout dans le monde. Meilleur vœu na bino nyonso o bolinga rabiso. Meilleur vœu à Mejimo Paradis Bansuka Nzambe. Meilleur vœu à Rit Boté Nzambe à l'opposition number 1, ma partenaire de luxe Balobi la Lyon na Bango au Meki Kangami Mutazo sa l'opposition ba congolaise à Kitoko Rit Boté Nzambe à l'opposition. En tout cas, merci na yopé en plus une fois encore. Félicitations à ma produit qui toko c'est la biso meilleur vœu à Queen Air Esther Queen Air balobi place au mikolo na simba mi pena kitoko quoi Queen Air balobi salon de coiffure au le banango barezi bo ba yé ba soko za vraiment fille à somme les kana kuna pas Queen Air en tout cas salon Caroline Ikwa salon Caroline meilleur vœu ma copine Caroline Ikwa depuis Chine, Babi Caroline Azana biteka bisomba somba komemela biso na chinois. Azo teka ba bijoux
azoteka nyonso na chinois so na besoin chinois akotekelo na chinois pona za Chine bongo nde ya somba bisomba soma na ndima komema na Chine déjà na pese ba benya oveye wana zokota déjà na pesa ki yaya Queen Air ba biso ko za fia solo leka na Queen Air basala osuki ongala mais ya oveye na yo Queen Air la gauloise. Voilà, Malika Mania de qui est déjà dans souka mbula dans quelques poussières de secondes, quelques poussières de la jour. Moko foye bana. Soko za warriors za warriors. Ngai. Bon mutasala musique kitoko bona ozanani. Pourquoi tu m'as musique kitoko? Topeta barena na moi moko. Nanga linga soutenir place bunta opola. Nani? Na lobby kana beaucoup ina obengana to ça l'émission. Donc voilà, vous comprenez, c'est Malika Mania. Avant de retourner dans ma vie, parce que j'ai auto-énuméré qui, tous autres un belleté, tous au moins quelques minutes, car pas tout comme on a besoin. Malika Mania, tout le monde qui donne à souka mbola, tout le monde compte ba journal misapi. Sur le bateau, tout n'a pas question notre côté 2024. C'est bilan Malika, ça positif, négatif ou tout le bandé. Biso bana nzambe négativité zalate. Ngai ne nazabo nazara toujours tête haute. Je suis chrétienne, donc pas nanga négativité zaraté toujours positive. Bilan nanga est 2023 est positif parce que déjà nzamba opé sanga souffre de vie. Déjà mutu o azana souffre de vie. A na positivité na vie ne pas ba mutu so na kufité. Ko se kaina nuté. Ozo comprendre. Pour venir sur tout monde en tout cas petit fali. A uta mbanda kaya. Ata na famille na fruit d'icidité. Atana point noir point basé à point noir ata famille na point noir azaki na été mais le lois un poteau donc ça dit pour nanga il souffre de vie ça très important pour nanga donc de fait d'ailleurs que nzamba ola sanga ola musanga na souffre de vie et puis bilan nanga 2023 est positif pourquoi parce que les balles nanga depuis simba jusqu'à aujourd'hui ezala kaka. OK, c'est une bénédiction pénale et un témoignage. Mais décarré na longo na question tuninga omoninga ya na seka ba tubeli so batu ba oloba malika fia zwaka te fia malchance et donc nga pene pesa na mona ke na chance ebele nzamba pesa nga eloko o eleki na poto. OK. Libala na bana. C'est vrai ça. Donc nzamba pesa nga libala abaki selinga na mwana. OK. Ozo comprendre? Ba on a facilité, on a facilité. Oui, malgré c'était pas facile. Tu as facilité sur le plan nzamba pesa nga place biso ba penser na biso ezaki te. La limite va chela yo. Po bato beta msupu bandota malike ya to balitama ba bimba ozeta msupu misa pomba bato be bazelanga na bimisa ta msupu pomba to voyou mo boye to déléquent mo boye. Ozo comprendre? Mais ba ya pena ba kutana na bordure à mabe. Ozo comprendre? Jo mo intelligent. Aloba langue nyonso à part ki chinois. L'anglais c'est bon. Comme mekate de karo comme me koya kuna lo yengete. Ozo comprendre? Oui, et ça va grâce à Nzambe. Mais maintenant je suis content bengo ke Malika fimo un poka, fimo mabe azwaka. Je non ndeni na vie na ngani na zabu na tiko za la fille libabete, na tiko za la fille malchance, nazala toujours bien. Nazala toujours bien parce que nazala na souffre de vie. Pour nanga souffre de vie ça de carré pour nanga. Na fongoli parenthèse wana parce que otuninga une négativité. Il y en a autant que la positivité pourquoi na gagné 2023 nanga na monique positif et ça tout positivité ça toujours na vie nanga parce que na simba libala nanga jusqu'à aujourd'hui et puis na kumisa nzambe parce que ceux qui n'ont mona muto finga na zoakate fia my chance na zoakate soit disant de bakenda nango de kilo mais ce qu'on nzamba pesa nga ikoleka o bango ba imaginer langa parce que nandaka libala poto eya nandaka libala bénédiction ya sorte nyonso ya isifi boza soude na foyer nao na mobali na yo bota nzambe na katikati neti ga couple nange simbama ba beton ya vie na biso eza nzambe ba barrière ya vie na biso eza nzambe na couple nanga ozo comprendre ya on a seka ba tebeli so ba loba bongo donc ngai pour na réponse tuninga en gros eza positivité na vie nanga toujours carré naza bien année 2023 eza bien 2024 ngana loba ngana na ba promesse nzambe nzamba la kanga de makambo belé ngana za bakuk nzamba la kanga déjà belé oh la kanga yi et c'est kokisa ma isifa lexanga na banzela na pona saisirango ozo comprendre donc ba réponse ya vie nanga nzambe sa pesa a répondre yango moni na bala na facilité nzamba tracer la kanga déjà abongise la kanga déjà esenga kana leka esenga pona leka na simba libala nange esenga nini ba jimo mo ba kufa ba tumba bango na matadi
pongana ke écoute na Jimo Paradis au moins oui ton batumba ba Jimo ngasko na komi ko luka ba Jimo pona sana bango émission mais ba Jimo batindelanga numéro na bango na zwaka bango te nesko ba yo tindelanga ya ba Paradis nde na yeko benga ba Paradis to kenda to sana bango émission ndende to yako yebana ezatra nzata la na ebisu yo monde zana wana posa caméra ti oluka caméra ti caméra na ezali isifika nzaba lekiso na nzela mutu mo boy pour que soit caméra nao mais ba réponse ya caméra na eza déjà ba solution nango eza déjà et surtout pour na biso ba chrétien na ebitu yo ba chrétien ça na mangembo yo chrétien wo chera na païen ozana longa ba païen décarré likamunene hein chera païen athée pas chrétien chrétien peut des pères et des mères donc c'est bien mokili eza au monde na mokili to vivre kana grâce nzambe soki to linga to valoriser biloko mokili koleka nzambe nzambe azala jaloux ozo comprendre oui to ko kabola bola munaina bato mokili te ozo mona donc c'est un peu ça ngai année 2023 bilan ngai eza vraiment très positif. Donc 2024 na yebi ke tout na senga et ko se réaliser. Voilà, Malika Magna lobby a importé ça auto retenir que yo so aux envies on a souffle de vie au balaki au botaki au voyage qui attends senga peut-être les balades peut balade taper sur moi au senga mais voyage taper sur mutuka. Il faut toujours dire merci à Nzambe. Ngana lobananga oh maman yo linga Nzamba peso nyonso biso pesi biso ceux qui bezana ba o ba pesi ba ma balate ba pesi ba poto. Yo déjà ba peso libala olingi so ba peso libala ba peso na poto mwana oseka na bio za mutu bien te ozomona Nzambe asala na ngonga na ye donc voilà on continue cette émission. Vous comprenez que ce Malika Magna juste Magna to reçoit par rapport à parce que Makamboza peut belé moi quelques sujets auto énumérés qui te proposer qui d'auto sur en passant je dis un grand merci à Bato Balingrabiso, merci à Edu Jekabou pour 3 fois star la maman de près quelque part au Talabiso, merci à madame Roquet de Paris Camara boss lady na toma te même na mama basu qui pendant de Queen Guerre à longa babi fifi ya sango fi aboira mama mbutu il faut le pas kui basalo suki kitoko basalo maniki basalo pediki basalo manzara mambutu is good. Voilà juste Madia Malika tout on soit lika moto moni émission tout à propos commissaire na barisi beaucoup misa Queen Air on a été sur barisi ko choqué ah hey on a dit bien ya ko choqué on est subasma ya ko commissaire on est madame Queen Air na programme na moni ya butu mais barisi sanga c'est bon et la lobby que la choqué la lobby quand c'est ça podium kaneti yo la mona qui quand barisi ben c'est bon déjà mais rappelle on a papa bangolo na papa bonne année meilleur v et puis prompte oina ko senga ti mais ça va passer voilà tout continue juste Magna tout bien consommer toujours comme au samso analyse par rapport à maman que les réseaux sociaux tout le monde qui tout le monde émission sur les réseaux sociaux tout le monde il y a Bibiche Moseka à cette émission à propos na ya lobby premièrement d'abord comédien nyonso ba jouer na kata simba baza obligé te ya ko pesa si la félicitation pour na ba trophée na ye. Pourquoi? Parce que ata ba pesa ke pe félicitation ba trophée na ya penga échanger e komboté par cela okolo bani pour na propos na maman Moseka lobby Malika Magna o digirande. Bon, opinion mutu to ko boya ngote hein, comment na vie pour fonctionner bien. Ko boya ba opinion ba ninga te. Vous comprenez? Eza opinion ya maman Moseka, mais opinion maman Moseka déjà tant que tout le monde est famille bota. Biso to kantia peut-être na makambango bango bakoyo sala moi différence. Mais alors ba ko se biso ba youtubers te hein. Ba yaka te ba lobaka o ba youtubers nde ba tombola likambo ango. Ba yaka te. Parce que to kantia peut-être que bango na ba mamilo bako sa moi différence bako za ba exemplaire. Mais ngana kamo ya bibiche ko pe sa pe réponse wana te. Akolo bate que ceux qui bango ba pesi nini te eza langage ya kimukolo te eza langage ya division okoyo loba bongo te ceux que si ba koda bino ke na makambo si la boya kana ba réponse bongo biso pe to bando yaka ko contredire malgré za opinion na bino tant que bino boza ba yaya ceux que oyeko loba ke esenga ceux que ta ba pesi la félicitation mais on a groupe simba atanjinji dikambo salami boye bokomi na page muta koma na page na ezara vie luka hein. Donc ngana kama même na luka mutamayele akota na polémique wana. Pourquoi? Bola ki sa biso pena ke division ezalaka.
yango pe si la sala samba te bo continuer au benga si la moi mabe tandis que bino pe boyo se comporter mabe. Alors de plus en plus bino bozo ko se comporter mabe de plus en plus pe si la paix arobandaka ko se méfier. Eza bongo. Bien dit. Oui, oh, mais de plus en plus bino boyo sala be mission ya ko lobaka maloba ba division. De plus en plus ngape na ndo luka pe kana se méfiaka. Na bino pe parce que c'est clair. Tala. Vanda na moto alingako. Moto alingako te ko vanda na ete. Eza risque. Moto akanisela koka kamabe. Ko vanda kana yete eza risque pour na vie na yo. Ozo comprendre? Moto ya vanda ka place ba oloba mabe na ya zalaka wana. Eza risque. Ozo comprendre décarré. Maman seka. Ata bo pesi be félicitations et chikando lobby. Et donc on l'appelle trop facile à thé. Parce que si la thèse aura trophée wana, c'est parce que elle est battante. C'est une femme forte. Azo zo ba trophée, on n'était pas au foot à bango ba pesi ba trophée. Alors ça la musala na ye. Donc bino savoir faire na inde sala ki azo ba trophée. Kaka ndenge yo moko milobeli soki bo pesi félicitations pe ka thé. Et donc on l'appelle trophée na été oui effectivement. Mais boande mikolo ya mitema mabe. C'est aza kola si la tête si la mukona. So pe si la mukona eza mabe te. Eza mabe te. Bo si la bota bango nyonso ti. Groupe Simba Mobimba. Bo ebite. Si la mukolo ya groupe Musimba Mobimba na ya papa Elombe. Oh. Bo ebite. Si la mukolo makasi. Mais ata ba wanga na ka ba age na bango total ba na makolo. Oh. Eh. Bango ta ba leki ba bike o si la mukolo na nga biso totala bino na makolo to yebi ke o lokuta moni ti Zidane tanga yaki o si la za mukolo Zidane na longi pe ba age ye moko to tala Zidane ba kata wa ba ne ba kata na bale ata bokati ne bo kata ka ba ke senga bino ba salisa ba passeport asika pa mundele bo kita age yango bo ko sele biso na réseaux sociaux totala bino na makolo to yebi ke o ya kati 3 ans. Oya kati des salons si ça du colonne télémi. Ozo comprendre des carrés. J'avais mutala ki sangate. Abi malika yo yebite. Soko ngo yeba o mukolo na otala na misisa makolo. Ya yo komona ya te poza pe mkomisuni. Mais à tous les komusuni, musisa ngo bima kaka. Mais comment la Malika Mano comment va propre maman c'est qu'à un moment où tu as le biso tu que entre les deux parties moi tu as ma casse guerre et ça c'est licolo oui tu as biso son maman c'est qu'elle a trop belle télévision à tous on a préférence na quoi la télévision c'est important que le babon ça quoi alimenter moto tomba rolo ba qui va manquer respect ba ko alimenter le côté nani ta komba fali ko tanga mingi ba ko alimenter le côté si la numéro 1 na kati ya comédie et que l'on le côté ba alimenter ba li comme ba comme ba groupe ba alimenter un nyonso ba kende ko alimenter si la zaka numéro 1 si la zaka numéro 1 pour venir tout le monde on ba trophée ozo comprendre ça fait bien chose ba trophée bo bande ko famille ba na honneur non sengono mais comment bande ko ba dénigrer si la zaka yemoko azayi mokote azana ba oba olinga ye na yebisi yo ça les problèmes bleka la TV pour ba l'accent to ma mimi za ba ngunda ku sumenda ku na peso conseil même na kati nda ku mama ko linga bandeko na ko leka yo eza logique de carré na vie na peso conseil na vie kozela kate batu ba pesa kozela ka ba félicitations te na para batu mususu to na para ba relation na to na para nanga kozela félicitations te zelanga moko na féliciter yo kolingo salela te c'est comme si de la félicitation nanga oza choqué au moins na ba misala na biso ya vie soko yo sa musala na ozala concentré na nzambe na yo kozela te muta ya ko féliciter yo soko zo zela batu ba ya ko féliciter yo oza choqué parce que yebite banani ba osepela na ndengo za ko avancer na banani ba osepela te ndengo za ko avancer tozo comprendre il faut que la sage na vie yango moni si la kondaka ya kaneka munene na comprenage na e azaka na posa ko vendre tazi ya ba félicitation batou pozo sala musala na ye batou ba féliciter baloba te talier taza ko avancer ce que songi trophée na Côte d'Ivoire ba bengi ye so ye wana Ghana bo vote ici kuino vote ki na nini ya Ghana bo voter tala bo voter ezo si na minuit mais nous quand barizanga di Malika Mano to pas to comme ce sujet oyo en tant que muto en tant que humain aux en famille mo boye
osala ba exploit bato banda baza ko sepana ba ko applaudir mais nanda ko ba ko reconnaître en côté pour na yo ko benga ngoza méchanceté to pesa jalousie mal placée eza jalousie eza ka méchanceté ezaka méchanceté ngo ezobimela wapi ezobimela na kati ya division ozo comprendre division ezouta wapi na kati ya ndako na bango moko ozomona nga pena mpo na ye bibishi naza dessus tozelaka bango tozelaka bamamilo akweyisa deja tozelaki ye akweyisa esprit nalobi mabe akweyisa esprit tomoni susu mamoseka aye akotika na meme libulu oyo tokotisa batu libulu ti wana eza libulu ti naloba mabe edeka nalinga osala emisoda ote naloba mabe kasi libulu oyo libulu bakosi ti place bato nyonso bakota bango mo bayi mutu atimwa libulu yango ti bango nyonso bayaka kokotaka kasi bana mutu atimolela bango ti bango mo bazoyaka kokotaka ole sila tindikaka bango mo baoya komikotisaka sila kuna osala makambo na ozwa batrofe bino mo baoya kokotela na libulu ozokabone moi je pense que sila avant date po azela bafélicitation na bango sila azelaka bafélicitation ya babakuki na ye soki azwi batrofe na ye mpo bango nde basalaka ke azwa batrofe bango nde basalaka ke azala babengango baloba nini azala nomine ozocomprendre asalelaka bato azelaka babakuki na ye baya kofélicite ye soki mpo na groupe na bango azelaka te parce que ayebi ke libulu bakosi eza libulu ya moto ata bamambo ya serie donc sila azalaka ta kuna te oyo azelaki nganda asala émission aloba malamu na ye sila ayebi ke kuna nde eza bosingama tembele omoni mama moseka leki oyo mpe batikali no baleka te banaomi lufu akenda baza nzela mpo neti butoka neti naomi napesi ye bambote mwasi roger kalala mokoto komonaka naomi bosatendre deja libulu bakosi eza bozela ta loba malamu libulu bakosi eza sherika peshanga benga na ye ti toyoka bongo bayi babengana ye asala songisongi bayi babengana sherika asala songisongi yo yoka te boyo monaki suna yaya nayebi ke kokola moto tona baoccupation na ye kokola te bayi babengana sherika yango moi sherika koma na ye mpe mais déjà sherika pazani déjà au milieu du village sherika libula bakosi bozwa ye te yo kasi ti babengana ebongo eza po anini mpo na au milieu du village tonga peshanga likambo kotonga oyo nayebi te ya luka nde mutu asimba page ti soki anniversaire ndindi na groupe simba aposte te ye luka aza bien na libulu bakosi ye luka aza na libulu bakosi ye lule nde babenga na ye bakomisa ye mise en part mpo akoma azalaka na sila bongo yo yebisanga na kati ya groupe simba na so sila banda obenga bango nanga ninga boya akebina eza nani bango nyonso balinga bakebina bazaka na posa kobina wana metema bakende bapesa kolela moye babina eza te telete mwamba azala dia na peshanga ye ezala na peshanga eza dia impossible akende kuna letisa koke so amoni peshanga ye mo babenge pa sila ketokati sila so abengi peshanga ketuna oboya makambo ngo bawela sila na peshanga toyebi yo yebi bayebisa o toyebi te biso nyonso tosilema biso totika soki oyaka olobela sila lobelaka sila ozokopone camarade baza bacamarade batambola bamata bakita faut faire très attention eza soma nde mpo na bino na baleti ya mwamba biso te baleti ya mwamba nde eza soma mpo na bango
Mais comment on appelle Maya Bibi surtout que c'est comme ça, comment on appelle avec tout le monde famille libo mais toi rabat yo tout le monde à Bakou. Qu'est-ce que Bayibi ne krinanga. Bayibi maman c'est kayibi krinanga, otalanga yibi bayibi krinanga. Ngane mna ba tout le monde à Bakou sauf Dieu. Il y a comme tout le monde à famille botandeni. Eza krinanga. Nga zo linga makambu o te mutu créer krina ye no linga te. To yeka awa to benga ka la patronne ye bijou la reine o la patronne nga bien bijou la reine. Soko ça qui porte parole no luka la krina yo. Pour qui porte parole mukolo ezara pasi. Mon saka yo na souffra na BCBG pour na nini. Ko ye moka ye na ba krina pour na kumisa jibe. Ozo comprendre nga na lingi to so na ba krina nga muta kopia ka nga na loba tout le monde est Bakou, tout le monde est warrior. Voilà, justement, Malika, dans la question, on a tout, il paraît de Toro Kassalon sous-bassement, je confirme pas, j'affirme pas, maintenant on a opinion par rapport à propos. Donc, ils sont obéis à ma mire, mais quand ils commenter, le belle vie aux États-Unis, il paraît. Les babi groupement et salami ce qui pèse bazapi ba famille libota bako ya sponsoriser compétition de Ghana na des avantages si là bako voter nigérien wana bako chapenza ba paquet belé mais comment on a peut-être ce qui pèse vrai que la patron au courant na makambo ngo en tant que ba congolais aux drapeau mboka neto ko ba famille libota te ba couper comment blanc modèle c'est vrai est-ce que l'on rôle par rapport à cela bon ils ont un peu étrange attends si l'ande ba benga ki na ba nominé nominé la banine belé basala pe ba côté on est sala manango ezaka ke si azana ba Bakou azana ba fano baza fort ya ngwana si la le kaka ezelo kasi kate mais ezaka ke ki mutema mabe ezana kati ba congolais pour ceux qui tobito longola na rando eza pour honneur à Congo. Bon, de toutes les façons, hein, sauf si la zupe trophée est tout rot, t'as zappé moutalembi, bah trophée on peut pas sortir, on dit nanda kuneza sauté. Poison on peut mingi. Article l'année batumsuba, article ata nigérien na zoa. Ozo comprendre, hein? Article ata nigérien na zoa, pour y pas zuba trophée on mingi. To, pour ceux qui bossent li moutema mabe ya ko soutenir nigérien. N'a pas si soutenir nigérien, bo benga bango ba tiape bino. Ba tiape bino. Bozo bima pété, bozo zala pe nominé té. Mais boni bosse la muto e munde kona bino congolais. Boni nga bosse le muté ma be bosse le likita. Po batu ba voter té boke bimisa muto az étranger o ayebi bino té. Boni nga bo bimisa nigérien na compte nani. Na compte fi wana o akina tourner na ba chukuma. Fia no Hollywood wana. Ko tara no Hollywood té, no Hollywood award. Ya la fi ba ne comment fi on za nani. Hey. C'est que ta comédienne t'es petit au bout ça comme on est boy. Gomez. A tout y a tout nandé liboké. Mais comment on peut dire que c'est monté mama bé est-ce que c'est ça bongo na pas? Ça monté mama bé. Et ça monté mama bé. Neti nga neti mutoko neti Gomez boy. Oya otinda pe batu. Ba filmer place na vandaka pour osela ngai okende ko funda nga bakanganga soki na tuni neti be mission neti o nga na bimisa ese nga mtoko neti Gomez na ko finge nga puna finga pena comédie be funa finga ba peshanga po ba onde ba na combo na toucher pena bordir singa câble katani ozo comprendre parce que Gomez na théâtre ngo sela biso to yeba ote oye na ka ko toucher ka capitaine de l'équipe pour ozo makambu après au précipiter mbango kendo fundanga oui yeke fundanga nga ke bota kasi to ba bisika ka fundinga na kena ngo bota ayo ka na hôpital na maternité batindela nga tina video na bato solo na bango muta pesa ya avocat d'Acosta oui non lo bango te muta pesa ya avocat d'Acosta avocat oyo basela kay dossier pour bakanga tendresse nde d'Acosta muta pesa ye Gomez bato akenda ko solo na bango ba ya na CV nyonso malika batinenga na video nda filma lupango place na vandaka ngani na zabo na ko pesa même na adresse place na vandaka na opesa adresse po avoyo ayo tuti po to oyo kanganga ngana zoba te na za zoba te po to oyo kanganga na singo video on a sel insult
ozomona ana ye kolobela mama moseka na fingi koso moto ka mama moseka aleki Gomez na succès na fingi ete bosiko yo moto yebai na ote na ba futilité na okenda kosala na garçon na mokuse ya chukuma ebebio ojukuke ebebio ebebio ojukuke longa komne mwana ebebio na ojukuke ebebio ojukuke o mokuse na mwindu komne ebebio ya mwasi ebebio o mwasi o mokuse wana o baba kokana peshanga ojukuke na okopote ebebio o mwasi o mokuse kanga babalabala o ambunju ya mwindu boye ebebio batrina peshanga bakokana makasi bongo egwege ojukuke ni nani alunga omukuta na distraction na wewe ojukuke ni nani kamada kasuzoro ejukuke o mukuse ya mwindu taba mema gasuzoro na trafic film ngo gasuzoro asako ya Nigeria kindapi taba gasuzoro utala grâce na bengo na privé boko na ba complexe moko biye na yo ole futa oketa tourisme na Istanbul ne ya fifa kendaka Istanbul bakosa yo ya ko tourner na ba ejubuke ya ko tourner na ba ebebio yo zo kosa ko za ebebio nde o Gomez amema ba tourner ya Gomez amta ya ba tourner na obebio na ojukuke ya talo ya kota ba beka shopping ambo ebebio za nakasi ebebio plateau tableau o ba tourner na yaya bon o munene artiste o munene wana ni chere ya munene o ba tourner na ebebio na yaya aboto ya yaya sanya loso abio wana ebebio ojukuke na abio ye comme matisa so faut bombo mais la voix ya consonne miwe bongo ejukuke nde o mukuse ebebio mukuse ojukuke ya mulai na lo baba chukuma wana ba fwe kombo na bango donc Gomez yana ba distraction ameme ba yaya fute baba ba fata ba mbona bango moko obike nesi peshanga yaya obike te o mema na ba valise na wana Gomez pa yo zone aéroport Nigeria grâce Luzolo tuna cap opinion grâce Luzolo moi si na atika ko sala kama kama lo yenge boy bazo memo tine to ke ko bota ne baby okuna Nigeria oza muto ko mela pe bona butu pe boy obosa no la ne baby boy oketika zem na Nigeria ke grâce à ça c'est secret il non alcool o voilà naï bon conseil ka été ti bon meme ko ngulu bongo gasusolo par rapport à anglais ben c'est que ebebio visibilité c'est bon soit tout na o bien bo yaya kinde papa ange yaya kinde ki est-ce que j'ai rôle la lingala ba yo ya zanzi za oti lingala te ya bazo Congo te par rapport on dirait anglais pe écouter pe non bien te fait non parce que ça que tester c'est ça tester wana à maîtriser peut-être babi on dirait timing ya tournage na formation en anglais et ngé sa décalance mais comment ça ça peut être ya mabe na c'est pas na Nigeria na munena na te abio Voilà, c'est ce qu'on a besoin d'être avancé. Malika Mania. Voilà, tout le monde qui a agi comme les réseaux sociaux, comme les bébés, comme agi comme tout le monde, maman top a fêté anniversaire il y a 55 ans. Tu en voulais âge à maman top, mais tout ça dit calcul par rapport. Il y a âge à Dada. Na moi na Dada il bosse ça 21 ans, sur 22 ans. Maman top 55 ans. Moi bi âge en haut et comme qu'est-ce qui se passe en bas âge? Ça na 21 ans. Deux ans mon cool moi, c'est bien. Il y a 21 ans. 21 ans sur 21 ans sur 20 ans. Moi je t'ai fort. Est-ce que parce que ma top a fêté 55 ans d'âge. Bon, de toutes les façons, on a dit qu'on a âge. Toi, on a vu Fatia a 5 biso pour passeport, hein.
Fata c'est biso pa passeport pour to kata ba âge donc eza problème te soto oko sa meto oko sa nzambe te. Ma top 55 ans bon eza peu problème te ba âge mona si là. Âge mona si là. Ici la bébé a 45 ans. Te si là mon colo. Te si la 47. Si là OK 60 ans. Malika, âge a solo de l'hôpital. Te tolo ko siko si la mukolo mama seka si la mukolo mama epela si la mukolo Zidane Zizou. ah nzamba omona bino o bo luka oyo Zidane mais ayebi pe bango aussi maintenant non c'est rappelé l'émission moi Zidane na sala kalonde na barezi aba réussi là na irsi baza ba lekine ba no pe bon ba conseil qu'on allait na lamu ki azo on comprendre ka soki eza na bato baosenga bino ba passeport yo bokata ba âge bongo eza pointe po bobeta pe bale te siko bokatela ba âge eza ça dit à quoi eza problème te on a bi ici là OK 60 ans si la za mukolo mais na sepela na njoto si là malgré que na 60 ans aola ta ba couper o bango bazana ba moins âgé que ye makolo na bango c'est comme na âge aola ta couper te et c'est kembi et la seke bo ke pe na mikolo makasi bo bo mona maputa mais si la mto ke 60 ans ala te biso ba couper to mona mpende ya muto pe na o mériter na âge wana to mona pe makolo opération la ta couper tota misisa makolo ya on a vu si là a OK né 66 a OK né 60 ans et ça problème te ba joyeux anniversaire na maman top nga vraiment na sepela na maman top mais sauf que ba kota na ba on na ba bêtises ya ba réseaux sociaux ba memana ba s'emporta ba tala te que mutakoza na ba défaut mutakoza pe na mabe na malamu mutaza parfaite na mukila zate soki bobo ici la possible za mabe bo place boza yeza parfaite ça dit kuna peso mabe ezali bobando bomba de père ke bato ba wolola bino bo traiter muninga mabe po bo wele kuna eza bien ba dossier za la ebele ke biso to linga bongo po wana matière esenga to lala te po caméra ekota a poussière des fois wana esenga pe bo accumuler bo bombi tango ko bombarder biso to zoya ka chaque jour na ba argument ozo comprendre eza problème voilà c'est na mama top donc c'est que mama top pena ko bota mama oseka ni c'est calculé pour si la mukolo mama oseka si la mukolo mama top c'est que mama oseka baba âge mo ba dada ni kama ba âge on peut le manquer dans les réseaux sociaux pourquoi. Mais malgré manière la question on a tout dans vite fait. Tout le monde a une émission de sortie médiatique Gabriel Bolembo ya Gabriel Salaki par rapport ya Marambo ya Mao qui voulu ba famille ba famille ba CPLT na sortie médiatique ya Gabi pourquoi ba Marambo na bi que Mao azobela ba pour sozo tezo koya ko kama mwa kwa pona théâtre ba musu ba biza rapport tuna na SB trop ba musu ba biza pona Marambo mais mampo ebe ko mona Marambo na théâtre ngo ba tona niveau robela bongo rolo bani. Ye Gabel luba bon ba iba secret ya Gabel bimisa ya réseaux sociaux taka to yeba te le anda ya bota la Baptiste mais to yeba on pa Gabi toute vérité n'est pas bonne à dire mais le quoi pas yebi ba secret na bango belé ya on to sepela ya luba po biso to zo ba matière po ya Gabel yebi po ya Gabel boya ti ya luba za pe mutakala mutasa fi mapasha bai amtakala au moins toute vérité n'est pas bonne à dire na mutu mususu abomba ni makamu na ye donc yo ko lobango e ko choquer bon au moins na kaya mao aza maladie mao aza bato pe balinga kai ya Gabi ko ipe ko ya ko lobana conteste pour na bato balinga ya mao ba soutenir ya mao parce que ya mao elle est vraiment malade vous comprenez ngana osenga ka nzambe akosala ka te pour malika lobby mais non c'est nzambe na mawa na ye ekita likolo ya mao maladi wana babwa kele to ebibiti na ngote e uti pe wapi et puis babwa kele pe pona nini c'est que za makasi ngana bela pese mais oh babi a poso ekoya c'est que za ma be ya dernière qualité pour ngana bela pese pese na ngaso eza normal bosko o ba lo ba ya mawa na c'est que na ebite c'est que poso ekoya pour ngana bela pese
Kabela Peseko. Hey! C'est qu'ils ont un théâtre. Bon, où t'as wapi? C'est qu'ils ont un théâtre. Ça fait pas beau. Parce qu'on a une comme les mains. On va la payer Jani de Koufa et les réseaux sociaux, tout. Ah! Yopé. Bah, Jani, c'est Koufa. Les balles, les Koufa de Akala. Il y a un titre de rappel, il y a bien comment les vidéos il y a 2018. Titre de rappel. Bah, c'est des vidéos 2018. Bah, ça a un lien qui est un Mike. Au moins, les vidéos. Non, mon nom est un iPad. Non, non, il borde. Voilà, quand maman Robé là. Des modèles dans les réseaux sociaux. Moi, autant à coup de temps, ma sonné ça. La maman Robé là, tout le monde peut. Moi, Babakou, Babia Robé là, la combo à papa. Ah, le bien Mbondo. À Robé là, il par exemple, Miriam Babi qui est. Batba Komeli Belvi Kandi a pesa mbongo à l'hôpital mais ba on tuna abosé na Belvi Kandi mondeni tandis que azarana si la lobela si la likamoto ekomela dipi ekomela sope dipi ne sope comme botanga na a Belvi pesa $2000 tant comme ngambo c'est faut c'est pas misambongo a pesa tant pe mbondo robela faut ba ko senga ba senga ba kutu ba senga Belvi Kandi bona ba tompe ba kendo senga ba réfléchissa ta ba senga eh wana bien na lobate Mazozo na end na pesio bambote a raisonner mbondo Mazozo na end merveille na ba cadeau na Mazozo ati c'est que Mazozo na end eh Mazozo a pesa na cadeau perike za mbongo te yote a perike okomi mwasi Loba Mazozo na end bonne année merveille ngata malika zimbo ngazo nga mbongo te mazo na prompte te abeza ba pasi penza ba pasi que tu na end ba pasi ya kisasa comme kuna te ba pasi sukia de matière avion te suki penza ba to ba ninga roke ko senga bo réfléchissa au moins tinga boy na réseaux sociaux na ba na ko senga non senga n'importe qui te pour lobiso ba pesenga 1000 faut ba ke baktina ba 0 ba pesanga $10 ba pesanga $100 no 200 mais qui dans 2000 qui dans 200 ba kata yesu 50 ça pas na chaque Congo ah yo quand tu balance $2000 tono zo ça 50 ba kata 50 c'est pas cher yo ta pas mabela chaque Congo pe na ukata muko yo po oza okufa to okata kaka woni ko kata na mitwa batu to sala pe na groupe artiste à danger to zo kongola mbongo poko kata na opese ko moleka. Voilà, malgré tout ça, tout le monde est déjà entretien. Moi, vite fait tout, mais on a bandé l'émission. On a sauté l'émission Warrior. Mais au moins, Marambo, le calpam, nous, Warrior, tout le monde, il fallait pour remercier l'artiste, les comédiens et les journalistes qui sont à poto. Mais tout le monde poste, il y a poste, il y a Warrior, moi, quoi, combien, il y a Warrior, il y a Sony par rapport à Macambo, YouTube, il y a ça, réponse à fallait que Kata Bangotti na 100. Comment on a modèle, il fallait des signes, un comportement, il y a YouTubers ou quoi, malgré na famille, nous sommes pas mes engatés. Ba po mezali, ba po mezala kaka. Et surtout ba youtubeurs ba loka solo mabe ya to kangi yango ebima kaka. Na famille so ba po mezaka iloko nga na senga na yebi ke ba biro fali pe boza content na yebi te na solo pe na biro fali mon côté peut-être parce que eloko nyonso o etouchaka ba po ya batu et surtout po ya fali poupa et ko déranger pe toujours bureau. Alors ba leki na bango baza bandeko na bango ti bazwaki basaki bonne foi au mema bango c'est parce que bazaki convaincu pe balinga bango pe ba porta bango na motema. Alors bolingo bazwaki ya ko mema bango ba pardonner bango. Ba pardonner bango. Oui, oh. Eza mambo e choqué batou. E choqué e touché ba po batou. Mambo mosa fali ça n'a rien à voir. Ezaka ke bon. Et toucher kaka et le kongo na senga kaka ki miza na bango baza mikolo bayeba nini o ba sala ozo comprendre bayeba pe nini o ba ko sala le lendemain ozo mona donc fali aza mutu moko boye ba se souvenir na maloba ya batu nde ba kaka fali akabarate fali solana batute fali azara boyete mais tant mutu a pensé na bino bo sala pe makambo oyo peut-être ekoki pe ko sepelisa ye
Donc na famille nyonso eloko ezanga te eloko bato nga na benda matoi bagolwa baza concentré na dynastie. Toucher ma personnalité, ma vie de couple, la présence des amis. Eza makambo eza na kati ya ba warrior. Yo tika musala na opokela na mamba barezi. Makambo nga na oloba. Soki ba bata comprendre basalela ngo. Basa promotion ya dynastie. Po omoni makambo eza distraction ba konifwati, eza mamba falite. Po fali, so ba konifwati ba oswana, autika contrat na été pour ba konifwati ba oswana. Fallait que bête va concerner. Ozo comprendre. Pour dire que muto aza concentré na likamuna, isala likamuna, okolanda distraction ba konifwati. Donc on a malgré une distraction, de bayo distraire ba produit a fallu. Bon, et ça distraction parce que dispute non c'est ça distraction. Et maté atteint. Soki muta yo côté ya biso nde to bengo eza mateya. To za la concentré to landa mais loko nyo c'est dispute, c'est distraction. Et distraction. Mais malgré ma réponse avec sincérité, ok, partement to ki neni a lobi na biso a lobi ke poto grâce à qui ezaki poto na yo. Ko ka tongi mama. Etalingate. Poto ngeza mabo. Ozaki informé. Poto ngeza te naza pe informé te comme na pesa gité. Poto ngeza mabo nzambe. Dès carré poto ngeza mabo kwa nzambe. Vous comprendre? Poto ngeza na mabo kwa nzambe na mabo kwa mutamuki. Te mutu po memanga poto fo nzamba toucher motema na ye. Poto ngeza mabo kwa nzambe. Ozo comprendre? Na yebiso nzamba pambolanga dane eloko makasi eza libala. Eloko oyo. Omona na valeur te. Mais kaka o gifle nga abasoda ba kango beta mwasa mutu. Afika. Donc wale za mamna te de carré. Wane mamna nga ite. Comme conseil na Jaël, na Grâce, na Maniki. Te conseil zate. Ngana na conseil te. Na lobby, nanda kunyoso nini premier zanga te mais conseil zate. Ngana ka lokwa bango pe ba lokwanga conseil zate. So conseil non rien non ate, c'est maintenant qui na privé mais na privé. Conseil zate. Conseil zate de carré souci les années. Toi bah déjà sur ça que tout ça a été prendre un. Et ça ma communauté yo ya qui te tourner déjà. Question comment les autres comment les autres ngama. Comment les autres ngama matezo ki. Comment les autres ngama po bato na ba sepe tia kombo nanga. Ezanga na tie caméra te pona na mitia kombo. Te. Peut-être que ça bato batanga kombo na. C'est zate jiji ni na réseaux sociaux pour nga banda ko expliquer. Parce que kombo mo sali bala o ba sali. Na roti qui s'appelle mututé. Oh sali sentiment o tia kombo nanga te. Mais ngana na jugement a te na ina sale mission autour d'une question réponse. C'est tout. Quand on est sur déjà, je suis manière mon poser linga makambo pété mais il y a tout na sous question sur na tout ce que répondre pose la question peut-être la musique qui pendait ba warrior. Mais ce que ba gola ba concentrer na dynastie pourquoi ils ont aussi mbatté comment je peux dire. Des aka conseil so ba boy ba ticket. So ba boy ba ticket. Manager na ba pas azo yoka. Na coupe ba golwa. Donc voilà, merci beaucoup pour ta biso juste manière tout le monde qui est déjà. Dernier message non. Manager azo sa suka azo yoka pe andi na zo loba. A commissaire bon message basa ni na ba dynastie ba tika na biso kuna ba wari tali bango te. Papa lole la fala lole. Papa na bango kuna ana contraté. Tala biso kuna la Côte d'Ivoire. Papa lela qui est. Moi j'aime quand je chante. Il faut se lever. Papa baka lela qui koulati. Il faut se lever quand je chante. Il était ya biso kuna papa yembi ba yo se batelemi. Mais tala botika distraction boka osa. Mama nzambe modogo na kanda ba yembi ya dynastie voye yo qualité. Mais ya biso butalelo na tongo na lamu na sale inventaire ya vida munangai. Munyo salinga so ba yembisi abima. Mais modogo ba yembisi bazisu muto okuta kufa kala soleil wanga ba tiesu na dynastie. Maya to chenso pa na monya mino zo kokate me ba ningo zo ba gimeza makasi pena pesa ba dédicace. La bongo ba bino mo ba poto mo poto boko. Eza la bongo. Ba dédicace to chitela. Ba dédicace na Queen Air hein. Na pesi mboto ya batutu balinga malika manya tanya njui je te salue Georgette Kindungu Iget Kandungu je te salue na pesi bino ba gros bisous partout bozolanda biso bolinga biso ba warrior nyonso du monde entier vous êtes super vous êtes waouh bon continuez à soutenir Papou na biso bon continuez à soutenir Fally Poupa Ligue des Champions
pour continuer à soutenir le numéro 1 musique congolaise Fally Ipupa. Donc mutazo ça la fierté en mboka na biso to yebi ke papa Fati beto tanga ozwa deuxième mandat bazo changer couleur à drapeau na couleur à drapeau bote la biso munoko Fally na suka drapeau pour honneur ya musique na biso à Congo. Merci. Merci. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'est là votre humble serviteur des Karibachi. J'ai reçu pour vous Josmania Malika. Bon, c'est pas émission dit un grand merci. Si vous voulez bien vous coiffer, vous avez qui tourne aussi peut-être tourne à Queen Air. Queen Air, vous avez matongé, vous allez décider. Donc d'ici là, portez-vous bien et bon sur le programme sur nos antennes de Vérité News officielle. Au revoir.